Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ibele Bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 à 9 de Broadway et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Mosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et topé bengangai pour na numéro na ezala na réseaux sociaux donc boya ebele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele tokomisa nzambe elongo e bisika bana nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon psaume 133. Voilà, donc c'est ça. Moment ya boye ezala bamoment historique à ne pas rater. Et soki nzambe akomi kokundola baadorateur ya kala basali na nzambe ya kala oyo bato mokili bakolobaki no bango baza bato ya kala so nzambe akomi ozongisa bango seke carence toza na carence ya bavrai adorateur. Voilà, toyebi biso nyonso koma te eske nzambe autilisaka Papa Deningonde na nzela na baadoration banzembo lokola bamotema na ngai etondi na posa na yo boya ebele tokumisa nzambe elongo na présence na ye bandeko soki opusani bible elobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien la MIF, moi je vais bien par la grâce de Dieu, la famille naïe. Comme d'habitude, copier ça va sango, copier ça conseil, copier l'actualité, copier na matoi et vidéo oyo na ko beta les solomo ya marape ya pasi oyo to moni on a réseaux sociaux et que ça la vraiment pasi, et na ina interpeller baboti ba mama ya bana pe batate ya bana otozali bande kona ngai mwana biso tozomona bandeko mwana biso bozomona na kombo ya Jason na anglais, Jason na français, kitenge babuti ko poignarder ye epai ya collègue na ye. Donc au photo bozomona agresseur ye wana nzambe vraiment posta mona salinga pasi moko et Seigneur Jésus agresseur ye wana bozomona azoseka bimisi minaza elongi ye kuluna mona na penze elongi ya calme ya kimia a poignardé à Tchembeli, à Bomi, et école Ange Raphaël Nangiringiri. Nalobi yango Ange Raphaël yango na te école oyo maître ni kara mona batu maître kan na mutu mona kufaka. Ndeza yango non? Plus ou moins un an passé boy, un an et demi passé. Et je crois ça yango. Bref bandeko. Na utolanda émission à papa et moi. Bon, il y a lobby, na l'année émission mobimbate, mais na moi morceau toyoki, et rien à voir na au bazo raconter les gauches et droite. Papa lobby, moi na naye, babingana ki minerval, et pourtant, ba avancaki,
et auta ko futa car jour ba bengana ki auta ko futa mbongo moko ndambo wana soki 150 pardon ya on ba mboka Congo malheureusement ba bengani eta ba bengani liboso petite sœur na ye petite sœur na ye d'habitude so ba bengani azonga nenda kumbala moko azana 14 ans atelemi libanda azuzela ya na ye dondeza eka nzambe ta azuzela ya na ye mokete yaya ekobima oyo za ote na banoko zela yo OK yaya donc Jason oyo babomi abwaki miso na ngambu boy amoni groupe ya ba garçon mususu ya école et c'est l'explication ya papa tanga moni bango alinga kima kota na kata lopango donc certainement peut-être bazali na barando ne obuka ba jeune ndenge ezalaka boto yebite ya nini bakanelaka ye parce que et ba mamango ezalaka trop ba wela nini to yebite bato musu bazolo bote ba wela mwasi et ba musu balobi ils n'ont rien à voir ezake bref balandi etant balandi alinga kima na kati école ba sentinelle bakangi porte tambola mokili mona makambo et après ces amawa siko ba sentinelle wana bakangela hi porte likambo nini mwana atanga na école wana ba mama mususu pardon na lobaka ke pour façon ezopesa pasi na kanda nde bango baye beti ye parvenir kokweyisa ye ntango batie na se c'est comme ça ye agresseur wana akozwa mbeli et Seigneur Jésus achubi moninga na panzi na côté gauche bandeko mwana bozomona ya kitoko akufi balobi un garçon très doué et calme poli mwana kitoko kande bozomona ye wana komona ye c'est clair que ezali na oka jalousie toyebi loko baweli te ata soki ezali likambo nini est-ce que fo ya oboma moninga nalela komante mingi te mais so na ye kosala émission to video oyo eza mpona yebisa baboti tosambelaka mpona bana mwana obima okende classe tia ye maboko bondela mpona nzambe abatela ye mokili eza ya kobeba baekolo tomoni ebobimaka mobele photo mosusu bozomona ya se miniature mosusu bomona na siège je crois bato ebele boyoki lisolo oyo bis moko ya école ezali sur le 19 janvier en Afrique du Sud je crois ebetaki tonon plus de 13 enfants bakufi maman abongisi mwana na ntongo ake classe to pe papa quelque temps après a joué coup de fil pour bayebisa ye que non désolé maman to pe désolé papa mwana akufi akufa na ndenge nini azalaki en forme azalaki en bonne santé ale ava bima ameli soki te ale soki complexe soki nini bye bye apesi ta mosusu mama câlin ta bisou mwana akei diku bokaki no mwana akufi chers parents nena bomotema ezoswa na okoka même pas koloba bible bi soki nzambe abateli to azobatela na pamba tobondela mpona bana nzambe abatela bango partout bakenda mpe bazalaka parce que échoué et apasi eza mawa apparemment agresseur yango bazwi nayoki apparemment bakangi ye oyo mpenza efaki na kopola na boloko apenza moto kotia na boloko mpenza nzambe motema pasi mwana akufi akozonga su te ata bakangi ata basali soki nini mwana keya kozonga su te bandeko mwana 17 ans 6e des humanités omemi 9 mois oboti mwana bandi okola olongoli bakushe soki bapampers aza nano dépendant
ozosala nyonso sukolo matisa sala boya komi grand garçon 6e des humanités ozozela mwana le diplôme akomita mosusu mpe na bacopine tiku mwana akendaki classe baye koyebisa oke mwana babomi ye nayebi te soki nzambe batela biso permettez-moi pardon na changer lisolo sinon te les amis nali na rappeler kaka ke oza na besoin de promotion ya publicité contacte biso oli tolobela cd na yo nzembo na yo clip na yo contacte nga so contactaki nga répondre yo te rappeler nga s'il te plaît parce que téléphone oyo te kobeba nazwi yango kaka 2 jours passés depuis dimanche soir je crois lundi mardi donc bandeko ebele ta mosusu otinela nga message oko rappeler ngai voilà. Donc, contactez-moi pour vos promotions, ouais, publicité, machin, business, entreprise. Vous contactez la Belle Biche. La Belle Biche. Et nous avons moi si à Congolais à oteka ba produit naie. Bandeko, je crois na pesa ibino. Bandeko botuna kingai comment vous contacter, vous contacter na Facebook, pardon na TikTok awa. La Belle Biche. Number 1. Donc Belle Biche et puis 1 Nasuka. L-A B-E-L-L-E, biche, B-I-C-H-E. La Belle Biche, et puis au-dessus, un asuka, donc, chiffre 1. Na TikTok, ou monae, ou soit, au bêtis à labellebiche.com, et ça na Google, et au même na site, nae. Place au coup, t'as produit, ça tellement belé. Et monsieur Suyangai, écoute, dans le comité, Nazaka Nandambo, alors je connais le présenté, il a l'accès à Bino. La place où il y a l'Exango, Gana, Bakou, Bébé, Sabambo, on a Saloba, Saba, Pédikir. Na la Belle Biche au kutango simple facile ezo longola ba couche nyonso na ko kuba ba mabiata ba po mort machin au kutango kuna toza na ya ko telisa minu pembe minu malola coach la grande ezali toza na shower steamer tonisima ya moto na baignoire otie na kati okoti ozo se détendre pour déstresser yo et trop de pression bamboka poto bino boyebi ça fait du bien sûr c'est long je sens vraiment que et ça lui bien voilà ba produit ezebele ba produit asuki ya okolisa suki ezali yango ezoya eza na nzela ekomi na mte eza huile voilà ba bilo matoi taneti wanga yoyo tozoyo mpeka kuna. Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ebele Bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Mosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et topé bengangai pour na boba na numéro na ezala na réseaux sociaux donc boya ebele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele tokomisa nzambe elongo e bisika bana nzambe basangana basantu basangana nde bisika nzambe atindaka mapamboli selon psaume 133 voilà donc c'est ça ba moment ya boye ezala ba moment moko historique à ne pas rater et soki nzambe akomi kokundola ba adorateur ya kala basali na nzambe ya kala oyo bato mokili bakolobaki no bango baza bato ya kala so nzambe akomi ozongisa bango seke carence toza na carence ya ba vrai adorateur voilà toyebi biso nyonso koma te seke nzambe autilisaka Papa Deningonde na nzela na ba adoration banzembo lokola bamotema na ngai etondi na posa na yo boya ebele tokumisa nzambe elongo na présence na ye bandeko soki opusani bible elobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire
Dans sa présence, il y a la magnificence. Dans sa présence, il y a la joie. Il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coupes pleines de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban plantés dans les jardins
vérité. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.